Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. Bandeko ba bolingo mbote vraiment ya mingi. Madosha Konabino, toujours et toujours la Vénus de la République démocratique du Congo. Et les Lobandeko Balobi Doliprane. Nakumo Kitsa, na bato, pasi ya mutu. Yango lelo na memi bino su na kati ya plateau na ngai. Et pas ina kometa ki bino boyi. Na loba ki na bino toko revoir les sous invités. On a invité les lo kaka po na bino. Bobengi nga ya mingi. Bolobi to sepele l'émission oyo. Bosalina moto na nzambe. Mais lelo memela biso ye lukela biso ye aya kolobe la biso phénomène oyo komi phénomène prophète na Congo, phénomène basel na nzambe kobenga na Congo. Est-ce que ezali po awa eloko o Bible yebisi biso, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Batwazo salela ngote ou bien basel na nzamba poto bakosaka batu ya oya Congo nde baza ya solo tokoye bango lelo po bozu baku ebele na basaya la nzambe ya RDC yango na bemeli bino na plateau na bino avec votre Doliprane de la presse po bobela ba AVCT po boyoka ba mitupa cité à répondre na ba question na bino na beleli bongo pasteur Paul Bikina Teka. Pasteur, bonjour. Bonsoir. Par rapport à faire beaucoup de temps, c'est comme on l'a dit, partout dans le monde, Nzambe a Pambulabino, Nzambe a Zara Elongrabino, et si comme vous allez, tous on a une minute pour la prière. Kolo nazongi si moment oyo na maboko na yo. Yo nde nzambe opesi biso chance pe bwanya potoloba na par na yo yango na sopi makila na yo na salle ope na sele moma oyo na maboko na yo nzambe alola nkolo nyonso potoloba ezongisa lokumu pa na yo nzambe ya des puissants prophètes nzambe ya des champs élevés nzambe ya likolo na se oyo akela biso Yoshua Mashia, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Kamba biso papa, na molimo na yo, olobaki okiyi okozonga, molimo santo ya kwesunga biso, epese biso bwanya, lokomo kimbo ezonga pa na yo, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Boni papa. Malamu, na kolinga nzambe. Oza malamu. Naza malamu. Vraiment, merci chance. Merci mingi vraiment ndengo ndimi au disposer sous temps na yo malgré les mois difficiles mais au disposer temps pour na peuple ya Nzambe pour na bana ya Nzambe kaka nde to sola ki na téléphone papa balobi na biso babina ngate bado luka esu mosala ya Nzambe papa Bikina pour to mona ki moins intéressant makambo lobaki na biso soka ko répondre biso na situation o nde na expliquer ki yo il y a phénomène biso awa na poto ko telefonaka basala nzambe plutôt na Congo basambelaka pona biso papa yo lobina nini pona déjà acte wana. Bon, merci pour la question, merci pour la chanson yo peto zui to lobela bana nzambe na para nzambe Bible e bisi biso boyo que Kolo, à chaque temps, a bien un prophète oyaï. À chaque temps, chaque moment, le temps où avant d'arriver à Jésus, Kolo a bien qui Jean-Baptiste, le temps où le prophète Isaïe, le prophète Élie, le prophète Moïse, pour nous accompagner Israël na boum. Nga nani pour nous juger basal nae, nga nani pour nous leka. Mais il on a oloba que la prophétie mususu ezala ba prophétie
Parce que il y a des prophètes et prophètes de la nation. Quand on parle des prophètes de la nation, Azamuto Alobamaka, Mo et Salamaka, net na moment otoza, Nana ebika la prophète moko. Oyaye, Oya Apocalypse 11:3. Oyo Nzambe atindi pona ko rétablir ba altar nyonso, ba chair nyonso. Et sika o bana Nzambe bazomi pour ba vérité. Maloba Nzambe so mun tazo azote ba zikizaki. Azola ba prophétie etali ba balibumu, ba prophétie de mamo ya mbongo po bokanisa ye bobenga mutu na Congo, allo biso aboyeboye ya azwa beti binelo mo alukuta kuna asali bobiete aluba maloba mo boye. Bon. Bakamwa Nzambe, tutikela Nzambe. Bana Nzambe bozwa temps ya kotanga Bible, bozwa temps ya ko prier pour Bible, bi prier sans cesse. Bolemba ko sambela te. Olinga te yo moko za na foi te, yo moko olembi ozoko ko sambela te, yo moko ozoko ko gêner te, yo moko ozoko ko luka Nzambe na solo te, olingi mutu mo boya prophétiser le. A prophétiser nini? Ceux qui prophètent de l'Éternel a prophétisé pour la corona et en automoni. Liba yango to moni, ba Haïti to mona, partout to mona. Prophète David de Or, le seul prophète dans le moment où il marche avec Dieu, azo banga Nzambe. Yo le prophète lobi okwe, yo mo si ko zali oyebi. Prophète David Ndenani. Prophète David de Or, c'est le prophète de l'Éternel. Aza prophète o Nzamba benga na moment oso moni na Malachi 4:5. Alobi na mikolo ya avant il y a enlèvement à kotinda moko ya ba ancien prophète à kozonga na place à Élie. Il y a Zawapi. La ministre prophète de l'Éternel azo siégé na Kenya. Église o ya France repentance eza partout dans le monde. Eza la place de bo luka ngo mo na ngote so beti na Google bo mo na na internet na YouTube partout na Facebook bo mo na France repentance bo mo na la repentance de Kenya, la repentance de Côte d'Ivoire bo mo na ba archbishop partout même en Angola, même na Italie partout bo beta bo mo na naza ate pona ko pesa image ka ya église non papa bolimbi si papa pasteur prophète wana pour mokili mobimba ou bien ça les publicités parce que j'ai plutôt l'impression qu'on continue que ça les publicités. Non, publicité c'est trop dire. Jusqu'à l'élo dans le émission passée jusqu'à aujourd'hui. Batu bazo ya bazo lela batu bazo kufa batu bazo sala boy mais jusqu'à aujourd'hui kuna batu bazo telema. Batu oyo batambola te bazo telema. Batu bayoka kate bakomi ko yoka oba mona kate batu maboma obiso to benga bafu bazo bika. Parce que bazo bika pour la repentance, bazo bika pour la sainteté, bazo bika pour la vérité. Parce que kuna isa makambo te. Isa makambo te yo oboyi na yo ko bongo la mutema, obenga ka mutu mo boye pour assembler la yo mo assembler la te. Non. Mais papa phénomène on est plutôt parce que awana poto ba pasteur ba comme négligent ba comme plutôt le col les bon chic bon genre awa muki la poto eza na mwinda ba ça la nzamba Congo ou bien il y a Afrique bah ça beaucoup plus conscient il y a des difficultés au passé dans le monde et on peut-être bazo à la séduit en Europe kozonga kana Congo pour basambela kapona bango ou bien na Côte d'Ivoire ou bien je ne sais pas papa encore qu'on répond sur la situation oui situation on a question on a bien placé na répondre justement et ça peut na batu msusu na Côte d'Ivoire ou bien na Congo pasteur na ya poto ya bien ka pasteur wana atinda mambo pa pasteur wana oui andimila ka pasteur wana basenga ka ba dîme na ba offrande basenga ka ba action de grâce surtout au moins pasteur azole ka la télévision apesi asali publicité à lobby oyo nzambe oyo yazo sala souvent ndenge bandeko ba ebisinga ba biba koloba teke nzambe azo sala kati na ngame ya koloba lukanga numéro yango na ko sambela pona yo okobika na kobikisa yo est-ce que zali nzambe mutu asala kati na mutu to mutu akomi ko sala pona mutu mama Mado Shako elo na oyebisa yo Nzambe tellement aza miséricordieuse yango mona zo tika tanata mikolo zo pusana mishu wana yebisa kiyo ba aveugle bazo mema ba aveugle mais libulo eza liboso personne ne voit l'érosion
aveugle tant même aveugle libulu tant liboso bango bazo mona te ebela ba pasteur bazana lenya kolia mbongo ya bandimi lokola nguba ebele ya bandimi kopesa ba pasteur mbongo olia banga nzambe ye azowelela kotosa pasteur te tikanga na pesa mbongo pa pasteur abondela ponanga ngana oyebisa yo ndeko zolanda biso siko zwami même na Canada même aux États-Unis même aux Congo même aux partout na France na Europe partout là sozali yeba yango ke maloba nzambe ezakaka Matthieu 6:33 cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice nazozongela la fois passée na lobeka maloba oyo la justice ezali kobanga nzambe ozotambola na bokebi oyebi ke te ngai mwana na nzambe naza monde à part tovana na mokili ase tokutana na mama shako tokutana na bato nyonso totambola na nzela mais nga lokola na mwana nzambe nazotambola na muninga o alingi akota na nganda moso ata milelo omo nga na website te eloko wana ozosala eza lisumu ngai na okenda ngai te siko yo ozolongola mbongo awa yo moko bondeli te nini te po tinda epai ya moto abondela mpo na yo siko soki nkolo azongi mbongo na yo mutemema ona lola to mbongo no mutezwa yo na pasteur memino na lola yango jour wana lobai ba pasteur ebele bakobeta biso pa bandimi mokolo wana émotion kozala bible lobai ezala catastrophe Matthieu 24 la non bien c'est ba fait 9 kuno komona e kozala somo mokolo wana po yesu akoya bible lobi na biso l'heure vient et déjà venu adoreront éternel dans l'esprit et en vérité. Ce que dans Jean 4, pour seulement le colo, mon verset wana. Yo mutu ozana posa nzambe a visiter yo. Oyoka makambo nzambe na sango. Oyoka makambo nzambe mona ngo lokola ba vanti. Ngala pesi yo exemple. Kanga chambre na yo siko zali. Belela nzambe ata ne fils que 3 4 5 minutes tout droit yo nzambe ko kanisa ni nyongo ni banana ni eloko kanisa zala tout droit na nzambe senga nzambe pardon yebisa nzambe mabe na confesser devant Dieu na kata chambre no na kuna yo après simanango belela makila Yesu oyo akufa uniquement pona ngana yo okomona biyano na yo en plus na ba prophétie oyo ezoboma mokili moto ayoka ka prophétie mais akenda kotika la mutakala na miso bato ernios tout quelle prophétie oyoka ya nyoka to prophétie nzambe. Mais pas pour répondre ngaïté, est-ce que ça pour basser l'anzambe awana poto moyen ezali susute yango nga la pesio exemple na kati yote mama shako na bi même na poto même na Afrique partout tango yozwa ka mbongo otinda na boite batu mususu ko sunga église o azalaka na dim po esala misala nkolo eza normal. Oui, mais pour la fidèle. Oui, pour nous la fidèle l'église outa que c'est sika eza lokwa ndako kolaki. Mais ezate ke comme eloko moboye o tiki bato bazolela a ba bola o tiki ba femme veuve o tiki bato basenga a bazana eloko te yo préfère tina mbongo esunga mutu mo po ya bondela ka ponanga. Mais est-ce que pema oyo pemelaka moto asala ba bola wana a kontara pona babola na ba vivre kana mbongo wa batu mususu ya yote ba pasteur o bazwaka mbongo wana ya solo pena batu babatela pema na yo ba pasteur mukolo wana ba webisa nkolo te nkolo tikela mundimo na nzela kota lo la po apesa kanga moi ne fiske na ye place wana eza erreur a ba pasteur bazali partout ba pasteur bazali église a solo ezali. Ok, nous sommes mutu pona mbongo makambo nzambe eza pona mbongo te Matthieu 10 nkolo lobi bokende bote ya maloba na ngai bochama boko pa ya batu babika botambusa bakoka bosala nyonso bolingi o etangami lobiko bakozwa mais bokende kosenga mbongo te na pesi bino maloba na ngai ya ofele bopesa pe ya ofele. Kola kosata mukolo moko tata pona une seconde la sala mote. Donc ndenge batu basala ki akamati atindi mbongo kuna ezaka lisumu kana za me content nango. Donc ça rappelle lisumu pona muto azotinda pona nga eza lisumu te za muto azo croire na mutu. Ya on a ba aveugle azo même aveugle. Muto azo croire na mutu. Il croit pas à Dieu. Ozo croire na mutu. Okoki kotindela mutu soit sungama nango po biso wa vie na biso za un peu bien par rapport à l'Afrique mais ko sala yango te ke o me ma foi na yo pa ya mutu non
Bon pasteur ba pasteur bazo linganeti na téléphone boye ozo sambela pona mutu na kanisi mama na ngai na Chili pour madonna bina tala maraki na Chili mama Suzanne mama sociale na mwana na tonton na pesi bino mbote na pesi vraiment famille Fimbo nyoso na Chili bambote ebele balobi tune na biso na likam oyo basala nzambe to bengi basambela pona biso siko mosala nzambe ola sambela pona so asambeli mais kaka ye wana komi kolinga pe lisusu kaka mutu lisusu na poto entre temps azana mwasi na ye na kata ndako atika libala kuna po abala mutu awa na poto papa moi résumé on a saleli yo okokolo belangani Maman Chako ba question na yo eza ba question mo boye eza très clair biso totika biso ba pasteur totika bana nzambe batambola na ngolu ya nzambe totika ba brebis ya nkolo batambola na ngolu ya nzambe bino bandimi boye ba yango ki nkolo akufa asopa makila pona biso na ngai na yo mondimi yo koki kozala te ozala toujours échec banda kozala na sima pasteur non exemple à kozala pasteur eza komema bandimi nkolo baye bankolo na solo pe na vérité exemple à kozala pasteur eza kolakisa bandimi lolenge nkolo atambolaka ndenge pe biso tosala nini tokotambola mais soki ekomi ke ote biso awa na poto bango kuna est-ce que boyebi ke nzambe ndenge za bozala wapi boyebi ke ndenge za boyete ba pasteur baza na Congo ne bango baza ya bien o baza na poto ne bango baza ya lokuta non pasteur na pasteur ata na communion na nzambe na ye nga na lobango oyo azotambola mabe po na nga il faut ça la repentance sikoyo na minute oyo soka yoki maloba oyo asa la repentance parce que kola lobi mutu ayebi mukolo kola kozo yeso kozonga. Mais peut-être papa bango kuna bazana na beaucoup plus de patience que bino awa pasteur azo sala azo travailler ake musala azonga toyebi conjoncture ya vie à Europe pour peut-être excuser les comportements des hommes de Dieu et des femmes de Dieu en Europe. Kuna na Congo baza beaucoup plus disponible, raison peut-être pour laquelle tozo batwabe ngara kuna na Afrique. Mama Chako makambo nzambe za Congo te za poto te makambo nzambe za communion direction quelle directive bat bazali panzambe nzela ni bazolanda na yebisa kiyo ke so tali na Matthieu 7:13 okititi na 14 okomona place Bible lobi na biso ke il y a la porte étroite, il y a la porte large. La porte large, c'est la porte qui ramène les gens ou le peuple de Dieu dans la perdition. Bazo kenanzela ko bunga. Yo kanisi soko menga pasteur. Eza pona bilamba, veste na chemise col pastoral. Non. Il y a les appelés, il y a des séparés. Comme moi, nazo linga toujours nzamba sungana za la séparer monde à part. Donc makamama sumu et zala toujours mupanzi. Donc etambola nangate. Tangu yo komisa bandimi na yo obiso to bengaka na portugais gazoza baza secret. Donc yo faut zwa mona bango o sala ngo ba greco o kotsaka na gauche na droite. Il faut yeba sort na yo. Il faut yeba ta na yo. Est-ce que nzamba pexi muto sala na Congo misala ezate. Si vous avez la vérité, nous avons dit que nous préférons que nous kosa tina TV bon pas kosa mon dimini aux enfants. Faut papa biso to yebi ke basel nzambe ba comment lia ba dim na ba offrande et pourquoi pas les actions de grâce. Non. Si on peut appeler ça comme ça. Pour ba pasteur mingi ba sala lisusu te papa. Les pasteurs c'est des belles voitures, c'est l'habillement, c'est des maman pasteur ba comment contre ça na ba likelemba. Donc tout ça on a les échos. Est-ce que vraiment est un comportement digne d'un homme de Dieu par exemple? Non. Quand on dit l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un moni Bible lobi na biso na Jérémie 17:9. Motema na biso mutumi masanduka makambo nyonso dimna wa offrande eza pasi makasi ngai na mboka po banda nzamba benganga
banana kota ministère oyo nzamba consacranga ba consacranga na ngola tilelo ngai na lobite ke niveau na ngande ya ona ko lia lima mutu te non na zaki na église o na bande ko kamba na kota ministère na so na ngola na kambi église wana ti na longwa na ngola na tilelo izana batu o akobenga ngana ko bondela pa na e na senga ba mbongo te izana batu o bazana misala te même en Europe na senga ba mbongo te na lobite ke ngana na posa mbongo te non mais mbongo amondi meza yo te mbongo ankolo eza pona osala ba œuvre de Dieu jour wana lobaki on so otali na Jacques 1:27 au mona église o eza ankolo église il faut que vous visitaka batu o baza incapable azo ko kasu ko sala te akoma mukolo église zo sunga bango ezana ba veuve mobali akufa ezana ba veuve mwasi akufa comment le trouble mental ko ka lisute baza na posa lisungi na prière na kolia na biloko na nyonso tout na église o nga nazali partout dans le monde parce que moi j'ai vécu beaucoup de temps en Angola dans cette ministère kuna to sala chaque dimanche toujours la préparation ba mbongo ba 10 mois to somaka balonso ba saucisson ba biloko wana ba mapa to salelaka les enfants de la rue to ke na ba ba bis partout sika bazali to ye to sombi ba bilamba sika balati bilamba sika to pesi ba biloko mukolo na ba lié chaque dimanche ba fetana ba biso kuna to benga ngo ba resgatade donc ba bat oyo ke kolo azoko ba boka ba ngo men kolo azana posa na bango ya on na église mususu muto alati veste aza ba yebi aza ministre ou bien aza gouverneur ou bien aza chef moko quelque part dans la côte de l'église bazue mbangu ba tchena liboso mais muto aza fazer ou bien to benga les enfants de la rue ou bien muta pasi muto moko médiocre ayo lukelonga nzambe po ayebi ke lobiko ezalaka pa nzambe tango koma wana bazue ba tchena sima pourquoi ba pesa avantage na muto aza na mbongo makambo nzambe eza mbongo te makambo nzambe toyebi ke na Afrique bato baloba ke soki mbongo eza te totamisa mosala nzambe ndeni église wana eza ya nzambe te en plus botika o te mwana na ngai molimo te bo non nzambe ye moko soko oza concentré oza tout droit na ye yo moko bi ke bana tongo ti butu na buki lukuta te na makambo tata bana tongo ti butu na sambeli ya solo bana tongo ti butu na sali musala nzambe na solo bana tongo ti butu na kosite soko sali yango nzambe oyo aza likolo apesaka koleka plus Bible lobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ba bénédiction ba ba ki lobuka yango te ba bénédiction nzambe bénédiction nzambe mona mutu ba béni ye na église azu mbongo lobi alango na basi 5 6 en tout cas bino mo boyoki papa lobi bino mo bozoyo kati siko ezo mata muke en tout cas papa tozo kende kaka nazo landa pe nazo yoka yango na yena nuko remercier bino nde bozo landela biso vraiment beau s'abonner toujours massivement naza la question moko na ngina tout na papa sur Molimo mais en attendant balancer les biso na nous Kezia MK on a présenté bino dernièrement moi nananga yazo yembela biso peut-être na kati nzembo na yebo kozwa réponse ya Molimo Edino TV Bilengi Mado Chako TV Bilengi à la régie boakela biso nanu image oyo ya moi extrait ya clip oyo moi na sali Molimo Kezia NK qui chante pour la gloire du Tout-Puissant. Santo nyoso ya mo kiri wana bisu nyoso to sangani lokola banto mana lo sambo
basantu nyonso ya mokili ya mokili ya mokili ya wana se wana biso nyonso topusani lokola banjelo na loyembo liboso ya ngwende nayo Voilà, merci beaucoup. Nakanisi ko rappelé bino pe lisusu. Tozana marque na biso ya bilamba ya mwana na biso mwana ya Nzambe, marque Katakata. Eza marque ya bimo ezo uta na pays d'Afrique azali awa na poto. Na YouTube bokomona ye, na Instagram bokomona ye. Edi no TV bilengi mado chaque TV officiel bakobwake na bino moi quelques images. Il y a des photos pour vous montrer moi gens bilamba donc ils ont ça la bilamba africain na forme il y a mode européenne donc botala yango ceux qui besoin a besoin na ye bolu kangana kanisi kopesa Judith Ndukule J Boko Kombote mingi contre maître Patrick na Lyon pour nanimité Chandi na biso mama Élisée na mama Bernadette. Ba gros bisous pour papa ndai kozela komona yo papa yango na kolanda émission o pe ba ko partager papa na biso Paul moto na Nzambe sepela ki na émission ya liboso to ko continuer toujours na ye papa yoki ndenge to lobele likambo ya molimo to yoki clip ya mwana ndenge mwana yembi molimo eza biso nyonso to ko sangana to ko yembela Nzambe pour la seule gloire de son saint nom. Na molimo papa molimo ezali nanu nini molimo c'est un Dieu d'esprit quand on parle molimo ezana lingala molimo ezali Nzambe ya molimo parce que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ya mwana to bengaka molimo santo molimo santo aza molimo wa aza séparé santo eza mot hébreu so bato ba barate yeba lelo siko vana ndako santo eza na langue hébreu saint na portugais to benga ngo santo na hébreu il est séparé celui qui est séparé donc Saint-Esprit aza séparé quand on parle que Jésus-Christ il est 3 fois saint il est 3 fois saint donc signifie il est 3 fois séparé il est séparé dans le péché séparé dans le monde séparé dans le mauvais ni na kola ça pour comprendre séparé dans le monde donc toutes les choses bino welela awa na mukila se kolota mazaki na ngomba akutana kina nyoka diable aki pa kosa ye mais muto azo kosa ye ne kolo mukili aibi se fuka melanga na pesa yo nyonso na pesa mukili yo tanga zo la sankolo azo mona ke oyo eza biloko nanga biloko ya tata biloko nanga alors lo ni nengina lo bana yo siko zali biloko o amokili nyonso kola muna ngo pamba vanité de vanité et si ko zali ba ngo ke soki ovana ndako ozana na posa ko linga mokili mingi o milinga ka mingi o linga mokili mingi il faut faire attention Jacques 4:5 muto aluli mokili o mingi muto aluli mabloka mokili o mingi azozo msaloku mutepa tata azamu sika na tata tanga ka Bible na ba version na lobaka na yo alors moi na biso tango ayembi molimo nga na ko kumisa nzembo te me na lobi ke molimo za eloko moko munene na makambo Nzambe ezali Dieu d'esprit en plus nkolo Yesu avant amata likolo après ko sala ministère nyonso alobaki alobi na kei na kozonga na tikeli bi na koyebisa tata atindela bino molimo santo asunga bino c'est vrai molimo santo c'est Dieu d'esprit saint donc ici ko zali molimo santo azala na yo molimo santo azwa soin na yo azwa possession ya ndako na yo
contrôler vie na malamu Yesu azozonga bientôt et si ko zali salara repentance chaque jour Nzambe abattre la biso. Merci beaucoup salaka repentance chaque jour Nzambe abattre la biso azalana bino à tout moment. Maman Tonina Melin, maman la pesi ombote na pesi ba gros bisous question na yo na ngina tout na papa. Maman Tonina Melin lobi pesi la nga papa mbote. Tune la nga iboy na cadre ya mariage. Basaela Nzambe o bazo bengaka bana na ba téléphone to basi na téléphone baza na basi na poto awa. Oza na Congo mais moi si na yo boyeba ni kutu te bomona na te kaka po sambela ki po na ye na téléphone olingie bokomi moi si na mobali. Est-ce que ça biblique? Sans sous-estimer bien sûr rencontre Nzambe mutayebi oya sala kapona ba oya ye. Mais est-ce que ezali comportement moko décent? Na comportement papa na kati yote hein? Est-ce que mobali pasteur à cause na Congo ou bien na Côte d'Ivoire ou bien na Kenya mais moi si na ya vana awa na poto par exemple ou bien les États-Unis ou bien papa yo moko na ebité soko ça bon. Retour à question question ya ko fanda izo dépendre na mission mais question et tension ya ko kengali boso ya téléphone ou bien ya internet o linga moi si moko boye voilà vous comprenez pour un jour asa le quoi soutien na yo pour peut-être moi quelque chose. Voilà. Ça c'est pas la vie d'un serviteur de Dieu. Et c'est vraiment ça ce que je maman le dit dans la tout. Ça c'est pas la vie d'un serviteur de Dieu. Au bala mais aux zolo baté moi c'est nga o azwa problème o te boye na ko bala yo be boye na si basala Nzambe mususu. Ba yemba pe na banzembo et ça mabe. Wana ezali ozo servir monde. Tu es en train de servir monde. Tu es en train de servir maman, Dieu de maman, l'argent. Nzambe soko lingo servir ye, Nzamba ko benga o sapato tengama, ye moko Nzamba ko sokola yo, ye moko ko petola yo, ye moko soko bia komisa yo sika o ya lingi akomisa yo. Nzamba ko pesa mutu te koma na bambongo soki ndenge nini, o koma sala makambo et se peut s'arrêter non, ça c'est pas la bénédiction de Dieu. C'est pas la chemin du Seigneur. Kolo azabolingo. Kovanda na poto kotika mwasi na Afrique kovanda na Afrique kotina mwasi na poto wana ezo dépendre na mission wana eza mabete mais attention te na ke poto pona boya na mwasi nanga na zona nga mwasi na poto po na koma kuna na poto na koma vanda na poto pour Afrique passe attention wana eza mabe pona bana na Nzambe c'est de la manipulation et tokobenga oni le vol. Donc, attention, on les a déjà escroquerie. Escroquerie. Pourquoi bakoki ko reprocher biso tana makamusu te ba reprocher biso na makamobwe pona mbongo pona ba bisengo mo ya mike non. Tozonga na kala. Tozonga toujours na kala. Tozonga toujours na basala Nzambe. Ba Paul baloba nyonso. Basala nyonso tu. Abi pona nga Paul. Pona soki pona nga Paul na ko kovanda na nga nga moko po na mona na nga na sumkate mais o sepeli ko bala tangu obali libala ya mona Nzambe za mbala moko obali esili ko kontaka soute o ekomi ngai na tika na séparé non. Mais papa, prenons le cas de mon pasteur Azana Congo par exemple ou bien pasteur Azali Awa ake kolinga pe moi si potozo lobela kaka bazo tuna kaka pona basala Nzambe na Congo mais zape na basala Nzambe msusu baza awa akene alinga ni ba jeune fille na Congo mais papa sachant que vous restez quand même des êtres humains excusez nga mama Chako so Nzamba bengyo hein le jour où on a essayé ba comment ba David misu ba comment ba tobenga bangwa ana poto bangwa ba terme mo boy balbani la réalité ya poto. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Kolo mukolo kozonga to éviter. Nzamba pesi biso na Matthieu 25. J'espère 25 au bani na 1 na 13. On comprendre que après cet exemple il y a 10 vierges.
il y a 5 sages, 5 10 vierges wana tant apesi à la sibiso que 5 bazaki prudente, 5 bazaki prudente. 5 ba réservoir Saint-Esprit. Nazonga na makambo Saint-Esprit, lokola AZ, oui. 5 ba perdaki. Biso nyos to bino bobenga biso basali la Nzambe. Mais tout na bango, banda zo baptême, à quoi il y a combien de fois? Banda abala, moi c'est comment ngai. Moussou solo que tellement na cher au balate, au yebi ki osana les kobo, zo tellement na cher en colo, pour pas la nine na cher en colo. À l'état on va yebi sa yo ke ozota mona mabe ba te yango yo lobi te ba zo juger biso. Non, jugement na yete. Jugement dans vous la après jugement maman zo zika kuna na makala na lifelo. Jugement na yete ozo welani. Yo salaka no gama be, o te ne juger point. Oui. Yo salaka no mabe, salaka mabe, o kanisi ke ne tola muka, mukile zaka bongo. Kolo akozonga. En tout cas, Bandeko Bolingo, Boyoki Pasteur Alobi Kolo à Kozonga. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Nazwarara, papa, vite fait, à Outaki réunion, papa, espérons que les cas qui bien. Donc, on a zué na makasi, papa, pardon, yaka po, batuna ki mituna. Mais toko zoye kakape de souffle, elengi nango yango wana. Parce que malgré ça, la ranatante, mais mon avandi akapo, il faut ça la moussala nae, yanzambe, na mokili mobimba, ceux qui na TV, ceux qui na chair, ceux qui na libanda, allez dans tous les coins prêcher la parole de Dieu. Papa, question ya souka. Pensez-vous pas que Basel Nzambe bakoma plutôt pointilleux, ya côté ya plutôt batou la peur que Dieu lui-même. Parce que le lot batou bakomi kokota pe na kati ya bonzabe kaka po na kobanga. Si ce n'est pas la sorcellerie, moi si tokomi ko retrouver bana ya bandokiti na kati ya bandaku o mobala zandoki destruction ya mokili oyo, n'est-ce pas? C'est la peur o bino bozote ya bato à travers l'évangile, alors que en principe Jésus-Christ il ne fait pas peur. Bana Nzambe sika bozali bozwa katanya kotanga Bible kindoki euta banda mokili banda après kolo ko bua ka diable na se kindoki banda, mais c'est pas kindoki otika ministère na yo sambe la rapport bana okili sala ba jeune pour na bandoki. Non, bandoki wana biso to na posa na bango, principalement ministère de la France repentance azana posa bato bino benga bandoki po bandoki pe bana posa bakota lola bandoki fa ba bongola mutema bandoki bazana posa ya parole de Dieu bandoki bazo souffrir. Quand est-ce que yo bano benga na bango bima pourquoi? Parce que ndoki patana aza mutu aza nzamba kelie biso to kanga bat bandoki te biso to zana pona muibi ndoki tu wana bato nyos basala mabenkolo yaki pona bango alobi na ye pona bato malamu te na ye pona bato oyo azana bosenga o baza mabe. Parce qu'on a plutôt l'impression que l'homme blanc vit dans la sérénité, mais l'homme africain aura toujours tiraillé. Si c'est pas la sorcellerie, c'est ndoki. Et là, on a Ned Sabino parce que à chaque fois, on a tenté pendant ça l'émission. Il y a ma réflexion, ma bébé. D'ailleurs, ma kamwanza meza Congo te. Ma kamwanza meza monde entier. Oui, l'Afrique en général. Ma kamwanza meza Congo te. Ma kamwanza meza maza partout. Oh, en Occident, oh, partout. En Afrique, partout, nzamba zali. Côté ya mutu te ka pona Congo, non. On a une difficulté peut-être à côté à la langue internationale, mais la chaîne on a tina abino en anglais, français abino na France toté en français, on a té appelé en portugais, on a té appelé en lingala. Il faut que attendre à royo comme le banzambe. Mutu susu oko kangi ndoki, mais lobby ya ndoki wana a sali repentance a tiki misala wana a bongoli mutema a komi ko sala nzambe a bangi nzambe. Le jour Jésus arrivera à kotilo la yo tikalga ndoki bima sala bo yo moko bongola mutema te ndoki akuta na ndeni so yoza oza séparé avec tous ces péchés. Siko papa conseil nini par rapport à émission de sali bo vite fait papa, hein, to lobeleli molimo to lobeleli ba pasteur na Congo ensemble à la question oh na tunio papa conseil nini bref ko pesa oh azota la biso wana po akitisa motema papa.
conseil na opesa yo esi ko fandi soit temps ya otanga la Bible ko banga Bible te tanga Bible place yo zo comprendre te fukama bondela poso na bi lukangai ngana zanzambe te Yesu akufa pona biso. Deuxième conseil na ngai yeba ete nkolo akozonga eloko nzamba lola atinaka mwana na ye linkinda fils unique akufa so pa makila pona ngana yo ezalika poto za séparer na masumu poso nkolo zongi tokota lola soki okenda na église pona makambo mosusu wana eza matabisi makambo nzambe eza kaka otiki mabe otamboli tout droit okoti lola nzambe apambola bino sika bozali nzamba des puissants prophètes de l'éternel ba mona vie na bino bobongola mitema na solo pe na vérité Yesu azozonga kalate. En tout cas, merci beaucoup bandeko ba bolingo na sepeli papa, merci énormément vraiment ndenge opesita na yo pona ko répondre na moi motuno ka oyo bandaki kotungisa bandeko nanga batinda kingai. Vraiment, na pesi bino merci mingi nde bolandi émission oyo malgré vite fait mais avec beaucoup d'attention. Na kanisi ba oyanga na pesi Francis Elenga mbote ya mingi mingi. Na souhaité bon anniversaire na Ono Kapanga na Washington. Joyeux anniversaire, bon anniversaire l'ongle na média, bon anniversaire na bandeko Banso na kanisi mama nanga kapinga kole na Congo na pesi yo mbote na kanisi wayambo première dame na pesi mama nanga kama na Godé. Ba gros bisous na papa Bernard Kamana na Champigny na pesibino ba mbote ebele tant ezai soumingi te bino nyoso bolinga kamado chako. Abonnez-vous massivement na Congo Bilengi TV, chez Edino Image, chez Mado Chako TV et surtout chez NK TV et pourquoi pas Mujinga Off. Merci beaucoup. Wayambo, première dame aussi, abonnez-vous. Merci beaucoup, votre Mado Chako qui vous aime, qui vous estime. Françoise Lusingamou, Balobi, la fille du guépard honorable, bébé Mujinga, n'attend toujours les Kinabino Yeyo. Gros bisous. Est-ce que ça l'a Patrick Malovengi, Global Express. Kutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Femme Express izali agence ya si o ba kutia bilongo pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi? Global Express. Batu buzali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence ezaka moko. Mama le Global PM Express. Patrick Malovengi. À air d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Bana bino batu buzali na poto. Ori kutinda biloko ngala na Afrique. Na uza kutuna Global Femme Express izaka wapi? Izali sika kubunga te. Izaba na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 27, Rileo Bandiku. Wana okumana Global Femme Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso autour en France, pour la recherche de la développement basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours dans la colis, nous avons la fête par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Le team de la petite colis, la colis express, où cela va des jours. Et surtout qu'il y a un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez que vous avez mis au fouti à Napoto, au salut Maramio sur ma kin, en dengue et à Bissou Batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD Nayo, au monde dengue prestation et les cas qui nakin, selon vous Nayo. Bandiku, Global Femme Express,
ezali agence ya sir oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso. Pour la biso awa, ezali rapidité, confiance, na sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, tika biloko, c'est on a quelque mitika na moko, na bimana.